Makambo bokoyoka awa na video oyo ezali makambo ya somo oyo ekobakisa implice na ba vie spirituelle na bino. Oza na gauche, oza na droite, même si soko za non kimbangiste. Soko landi video oyo tina suka na garantir yo ke makambo yoka wa. Naza sir ke mingi kat na bino e ozala mbala liboso boyoka yango. Tanto ozonga. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21 ayozolo ya bino Jomak. Makambo oyo boko yoka wa makambo ya minene. Mama oyo boko yoka awa akosala témoignage oyo kombo na ye Mama Charlotte. Azali mama na biso azakona na Kishasa, mama na biso ya Koreki, ba sali penza na papa mfuma longo. Mama na biso Mama Charlotte ye moto aza nzembo oyo toyembaka ntontologie okele ndenge bokolanda ngwa. Nakanisi bouti kolanda nzembo wana bato nyonso bayebi yango nzembo ezoloba makambo ya minene pe ezali libondeli moko ya makasi. Alors Mama Charlotte a pesaki mwa matei na ba jeune. Mama Charlotte a salaki interview na bandeko na biso on a sepelaki basalaki musala kitoko ya édition kimbangiste. En tout cas félicitations na musala basalaki. Tant na côté na YouTube na moni en tout cas na bité. Faut vraiment tout panza eloko yo po batu balanda yango pambate ekobakisa implice na kati ya ba vie spirituelle ya bana ya papa Simo Kimbangu. Vraiment bolanda yango tina suka po makambo ya minene koloba mawa ndena lobi ekobakisa implice na kati ya ba vie spirituelle ya bino. Tolanda. Tozali kokende. Na tombole longi boy. Na likolo na moni ange moko munene likolo mapata. Netikaka na kangami quelques minutes. Siko nga na utala kaka. Siko ange wana tanga bouger di papu na ye, ngape siko na ningani. Kana le pied. Na mbangu ngapi tamusoko ya kokitela ngai. Na bandi mbangu tina mboka. Na yebisi mama Justine ngai mama. Ngana kime pa na moni na kena jardin. Na moni ange mo likola mapata. Mbala moko tanga bouger li papu na ye. Ngai na ningani papa le mama le binanga ko banga te likama nzambe zo yela yo ngabi likama nzambe yela ngandenge biso zo kata likama nzambe na mipesi mobimba awo siko likama nzambe yela ngandenge ni na lobi te mwana ngai likama nzambe zo yela on nzamba lingo lakisio likambo Wakinga munganji wa memora wakunga mutala kima kataru kitonga nabo nana imutu kyasumuka nikina mukibutura deye kibeni nikunini kaku nilina wakumila ngazita anuka Nina mukibutula deye kibeni nikunini kaku Nina wakumila ngazita anuka Utolojimo kele mumela metaka Mugaya sumutina batala kuwakunga makati wandiga mugaji wa memora Wakunga mutara kiba kakalo kitonga zabo Nana imutu kyasumuka Nijina mukibutula deye kibeni nikunini kaku Nijina wakundila ngazika anuka Nijina mukibutula deye kibeni nikunini kaku Nijina wakundila ngazika anuka Dodokole makatiko
limbola biso bato tozali kolobaka na nzambe molimo na biso ezali na kimia te pamba te banda tobebisa na misu na yo si okangaki kanda moko ya makasi obwakaki biso osilikaki na ntina nini pamba te omonaki eloko ya motuya zela nanu papa Mira kanga nanu papa Mira tozali nzela moko kanga nanu otali esika wana nde nalingi toloba na moke wafunga mutalaki maki antalu kisonganga vo ndionjo yimuntu kiasumuka wafunga mutalaki maki antalu kisonganga vo ndionjo yimuntu kiasumuka tata nzambe osilikaki na komona ete kima kiantalu eloko ya mutuya yo tiaki na kati ya mutu eloko ekokesanisaka mutu na nyama eloko wana ebeba wafunga mutalaki makiantalu kisonganga vo ndionjo yimuntu wafunga mutalaki makiantalu kisonganga vo ndionjo yimuntu kiasumuka solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende nakanisi bouti kolanda nzembo wana bato nyonso bayebi yango nzembo ezoloba makambo ya minene mpe ezali libondeli moko ya makasi. Alors maman Charlotte apesaki mwa matei na bagene. Maman Charlotte asalaki interview na bandeko na biso o na sepelaki basalaki mosala kitoko ya édition kimbangiste. En tout cas félicitations na mosala basalaki. Tant na côté na YouTube na moni en tout cas na bité faut vraiment tout panza eloko yo po bato balanda yango pamba te ekobakisa un plus na kati ya ba vie spirituelle ya bana ya papa Simon Kimbangu. Vraiment bolanda yango tina suka po makambo ya minene koloba mawa na lobi ekobakisa un plus na kati ya ba vie spirituelle ya bino. Tolanda. Marie-Paul Mousselou, Lyon, France, Kimbangu 21, ici on travaille. Zilutendele, Kimbangu 21, soki osepeli, cliquez, pe abonner na kat na chaîne Nabiso, Kimbangu 21. nga avant nazwa nzembo na banaye komona mingi ba ange soki nalali komona ba ange bantoure ngai ou bien tango so na komona bango tozala bango ensemble tobandi kosakana nayebaki ka mwa quelque bakombo na bango soki tosakani le msu na kata mai boye ngonge koki bango bapumbwe bakei wana nga natikali le msu mona sutuki naza na pongi papa ya etana makamunga na mona papa bizana mabondeli makasi okomona eloko ni tata nzamba bongo seliyo ndesima nango mukolo moko mbote o mabuta na bino baso balandi ya chaîne na biso édition kimbangiste lelo na kati ya émission na biso ba news ya église kimbangiste to yeli bino invité moko biso to bengi invité spécial boko découvrir ye parce que uta bolenge na ye ami pesa ko sala na kati ya église kimbangiste to bengi bongo e yamba ya Kimbangu ami pesa vi na ye mobimba na kati ya mosala oyo biso toko lobela yete me ye moko ko se présenter et puis bino ba téléspectateurs na biso boko ye bana ko découvrir bongo invité spécial auto memeli bino mokolo lelo ezali bongo nani so pour autant na traîner na kati ya parole nanga na ke ko pesa mbote na invité nanga ye moko ko se présenter et puis bino boko yeba mosala nini oye asala kakati na église kimbangiste mbote na yo maman Charlotte Timbaso mbote mama okoki ko se présenter te kombo nani et puis sur le plan statut aux anani na kati ya église kimbangiste actuellement ngai kombo nanga mama Charlotte Timbaso solwa nazali maman pasteur et puis na fonction nanga naza international na kati ngomba ya kimbangiste et puis naza encadreur ya ba jeune à partir de la plateau de Bateke. Naza pe encadreur ya ba maman de na koloba. Pambate le ko international les amondes mo. Maman Charlotte okoki koyebisa biso te
okota na église kimbangiste na mbudula nini ou bien obotama na église kimbangiste oyaka koya na église kimbangiste puis ezaka na âge nini? Non, nga na église kimbangiste nakolobaki kobotama nakolobaki le monsieur komona so ndenge nini kokola na nga nde nakoli na kimbangiste mpo na nini tata na nga na mama na nga bayebaka église kimbangiste te. Papa na ngai na mama na ngai bakangaka bango. Tango bazokanga tata na nga na mama na nga na ki bébé à 3 mois. Pom pamba te na ki bébé on a 3 mois. Papa simo ki bonga lala kana ndako na biso 3 jours. Bo mesene zalaka tango na zalaka bébé. Tata na ngai azali ko solola na ngai. Ki bébé na ngai nazali ko loba makambo pa ya tata na ngai soki tata ke musali biso na zoloba na likambo. Na bona mokolo wana papa na nga tanga kina musala bébé oya bébé atiki bébé ayebisi ye tango za ko ya kokuta na mutu moko munene mopaya wana yambaye mopaya wana za mutu munene tata yoke eloko wana fandi tanga komi siko na quartier import akina njili akomi na quartier akuta na mopaya moko bwana abimeli ye apesi mbota yambiye bani ko solo bien ameni etila ndako nzoka ndeko mema ki wana papa sima ko aye afandi pe na ndako basololi balile bameli balali 3 jours basolola ya mingi na tata na ngai ekomaki sikoyo na mikolo oyo 3e jour wana alobi na ye Paul ngai nalingi okende oteya bato na ngai okende kotika ngai nakende koteya bato na ngai nalali mikolo misato epai na yo nasepeli mingi mayema so tosololi okende kotika ngai nakende koteya bato na ngai na mangengenge tata na ngai na papa simo kimbangu bamemani akikotika na mangengenge bakomi kuna zamba na zamba atuni ye ndenge nini yo lobi na ngai okende koteya bato sikoyo bato ngona ozomona kaka zamba na zamba boye ya lobi bato na ngai bazali nzeta azalaki nango abeti boye pan azungisi boye pan fula bato baye babimi na kati ya zamba wana na kati ya zamba wana papa simo kimbangu akina bible na ye abandi koteya tata na ngai azotala ateya ayebisi ndenge ayebisaki na nzela tombaza koya Paul ngai lokwa na lai na ndako na yo nsima na ngai baoya kokanga yo soki bakangi yo kobanga te nakozala na yo esika nyonso yo kozala kobanga eloko moko te me ngai mpe soki nateyi bato basoda bakoya kokanga ngai me kobanga eloko te tata soki afandami me mutu aza mutu nini me abombika na kati ya motema na ye wana ye ayebisi ata kombo na ye te ase présente pete te donc ntango akosolola na ye ayebisi ye ke ngai Simo Kimbangu me ayebi lisolo te tata ayeba na lisolo ya Simo Kimbangu te amoni mopaya lokola mais ase présente quand même voilà ase donaki na mopaya wana sepelaki na epote balalaki mokomisa ye mpe mopaya wana azali komema ngai naki bebe ya 3 mois soki bafandi baza kosola mwana memi ngai mpe sikoyo abandi koteya ale sikoyo basoda baye wapi ye baye kokanga ye bazwi ye bazotala bakie na ye siko tata asongi basoda bakie na papa Simo Kimbangu ntango azongi afandani susi esali ye mopaya malamu boye siko bakangi asali ye nini alafa na regret wana atikali nango kaka ntongo etani ekomi na pokwa boye alibumu ndunda abandi koleka soki aleki liboso ya porte na lupango wana ezalaki na baane nini wana toza na tozwi indépendance te non orale ezoyembama na ndako na biso sikoyo ntango soda libumu ndunda na basoda bakoleka akoyoka korale na coin alongo wana alande na coin ntango akoma na coin kuna akoyoka korale ezongi susu basali batu bazwi eloko te bakei après 2 jours baye lisusu ntango baye bakuti bayoki siko korale bamoni lopango yango yango Simo Kimbangu azali awa bapeti porte siko korale yango mpe ezalaki na bato bazoyemba to korale kaka na ndenge ke ya molimo ya nzambe pamba te bato ya korale bazali wana yaleko bayebi mpe korale soki eza eloko nini bayebi te sikoyo nde libumu ndunda nde na basoda babandaki koyoka bato bazoyemba sikoyo ntango basali bongo bakuti tata na mama bazolia
tata utaki musala azoli bimisela biso Simon Kimbangu babeti portefeuille yebi Simon Kimbangu bimisa Simon Kimbangu aza ndako bimisa Simon Kimbangu na ndako ndenge nini babandi kopanza batombola matela basala bapanzi biloko baluka Simon Kimbangu ye alobi Simon Kimbangu azali te alobi Simon Kimbangu aza ndako alibaki na buku bimisa pesa buku tata alobi buku angwana otanga uti musala longoli livre na ye God na ye atina mesa mundela azotala azomona ngote ya alobi nini buku na ngango wana mundela azotala azomona ngote ale simana ngota bati bango matata bakali bakangi bango mosi na mobali nanga bibi kena na de bonhomme tata siko batindi na kitambo keno sa boloko na kitambo mama tikala kende na de bonhomme ale so ekomi na ngonga 0R mona balkon baniko la ba bimisi bango yaka ko lakisa Simon Kimbangu mobali na yo alobi Simon Kimbangu azana ndako na yo ye moko sa ndimi alobi ke tumbo tunaka mwasi nanga ye mama abi iske bite na yebi pe ye Simon Kimbangu ngoti siko ngana ko lakisa ye na ko wapi basambisi ale mwana bazongisi ye ale kuna na kitambo tambo suba kubimisa tata bakangi bakraka soki babimisi ye na 0R wana lakisa Simon Kimbangu mwasi na yo sa ndimi alobi Simon Kimbangu azapa na yo ye alobi na yebi te na kobomba ye wapi ali tango bazokanga ye bakraka wana amonaka minute mukete amoni mutu banda na makolo alati pembe banda atelema banda makolo etuta tina na mapata wana zoloba na ye azobete na lipeka Paul kobanga te azoloba na kikonga leta kobanga te naza na yo soki alobi asimbi ye kaka ndenge ata bakangi bakraka tata koyoka eloko te ayoka pasi te mwa bakosambisa ye almona bazongisi ye baye kobeta 6 mois ntango basali 6 mois na kati ya kasho na prison ko moke babimisi bango kosamba kozonga sikoyo mama azalaki mpenza ye prison na ye ya kosala akobima na ntongo babimisi ye libanda bazwi libanga monene batie na motu atala bande bandela moyi ezobima ti esika moyi kolala na ngai siko na yo moko yebe osana bebe wana le mso mona ta subi na ye ata bebisi na longola le mso mutama wakaka soda ake azwi mwana ngo alongoli aleli nzala wapondo ya prison wana le mso mona le bazwi ndambo balesi na tikali kozwa penza chance te kende ba bebe musu basala bango ngai na zwa ngo te na 3 mois na beti 6 mois na kokisa 9 mois na tambolika na boloko tangi koki 6 mois bapesi bango liberté provisoire na babimi ntango babimi ale bafandaka mo bakende kondima rappel na kofanda wana ozomona ke bamonika ekomi dimanche mo biso tokofanda ka beboye malamu tokende kosambela nzambe yango mpe oyo tokangameli toyebi ye te tomona ye pe te sikoyo ndenge ni babi te tosuka tokende na Sainte Thérèse na katolike tokende kosambela babongami mwasi na mobali ntango babimika na porte boye mpo bachapa ya kokende tata ayoki mongongo Paul ye atelemi apoki miso na likolo amoni loboko eza na biki batuni kombo na yo eza lisu Paul te kombo na ye komi Pierre nakotonga lingomba na ngai likolo ya motu na yo oyoki ngai sikoyo tata yebi pena sansa likambo yango te ate yebi kaka azoyoka kaka atela loboko ekomi wasonama tata yeba ye kotanga atangi wasonama elingi oloba nini kikongo ayebi yango te eloko moko te abloke kaka ntango esali bongo ale esili nani ezipami na yango bapete tokeki ndaka nzambe bakendaka nzambe bakomi kuna bakotaka na eglise katolike boye sango aye alobi mwana awa place na yo ezali te kosambela awa te alezonga na ndako yo te yo moto bino bokosambela awa te alibobima babimisi bango na eglise siko bato bayi kosambela babimisa bato na eglise ezalaka te ale bazongi na bango ntango bazongi mwana ofanda ndenge nini boye
na mokuse po moyena mema molai ezali te po na ngonga yango ntango bazongi bakutana na papa moko alobi nga nayebi esika église Kimbangu oyo bakangaki bino esika basambelaka nzela na oya kozwa bino na poko aye kozwa bango kolakisa bango papa Lukau Michel bayambi bango bakisangani babandi kosambela yo pe okoli na kati ya lingomba so banda musala na kati ya lingomba vraiment tango vi moi conscience ko efrezaki na âge nini pe obanda ko efre na secteur nini ou bien na groupe nini obanda ngai bandele tango na komi na pusani kamo munge na kolo bakena ba 7 ans ba boye na ko nazaki na scout na ki mongli côté ya chango wana côté ya njili kuna mongli ezalaki ngai na mongli mususu komo na ezaka mama yeto akabiso mibale ba filme menga azaka na moke ya azaka mo mukolo mongli ne scout siko na scout want to evoluer ti allez na kota na choral dirigeant wana na mbula nini na hibisu te mambula leki ebele oya siko ko se retrouver na koreki na mbula nini wana se na ku mukolo na âge ni na ba septembre na kolo bakina 76 77 ans na yaki ndesika na kotaki na koreki papa atinda kinga mama Charlotte mozwi nzembo obandaki na kozwa nzembo ndenge nini mama Charlotte mama na ngai kozwa nzembo likambo eza compliqué nzembo tango kozwa ngo ezaka boye te ezaka nzambe apreparaka liboso pamba te banda totongaki ndako ya nkamba tanto sisi kotonga kuna ali tokotisi tata nzambe kolo zeli mosanto joko wana nsima nango tobondeli wana na 81 tango inauguré ali comme si en octobre tokotisi tata nzambe kolo zeli mosanto cérémonie papa dange na sali na poko nango tokoti beko na papa dange na mama bibi beko tokotaki wana tongo etani papa dange na bengi mama Justine alobi makambo bino bosali mabonde tobondeli tata nzambe papa apesi réponse alobi ke lifuti nango il faut bokende kodeblaye mabele na kotinda bino na mboka moko bokende kodeblaye mabele bobuka beton armé sata tiaki bokolala awa lelo te lelo il faut bokende kobuka beton armé wana na kata ya nombre ya bato ozalaki camion mobimba ya bafille camion mobimba ba garçon allez tokoti papa loko atindi bongo na bonde la pesi biso nzali butu oye Kishasa totandela tongo totandeli tongo le 14 awa na mokoto na ekuti biso na nzali tokiti siko papa loko ayaki na mutuka moke ye amikomelaki avant biso toye kokoma na tongo tofandi mama alobi papa alobi mutu moko abouge te akotinda biso epai mais triage ye likambo nzambe eza ndenge 2 camions mosusu aboni motema yesuki ye abi nga ndako na biso ezaka pembeni anga nazonga nasukoli pe te bondenge nasala zwi mai na ye bido mai na ye na saki na yake na ye okuna mosusu abinga nazaka mosika ntina kokende songa kuna nakoma ndenge nini moto na moto azozwa biloko na ye azo mais biso totikala ekaka nombre toye kotikala 37 personnes sur 2 camions tomona papa dange babengi biso mosutu wana abi est-ce bomeli ti biso lobi nano te basalela biso ti basaleli biso ti babi naza kotinda bino na mboka moko na mboka tata na ngai bokende kosala mosala kuna bodebile mabele lelo bokolala awa na mboka te bokende kolala na mboka wana siko mboka ngo toyebi te toyebi nano mboka ngo te wana nyonso wana yo nano bandozwa nzembo te eloko moko te do banzembo tokei mama siko ntango tosali bongo papa sikoyo abongiseli biso mama bibi apesi biloko bamakaya bo bambisi tozotala wana bapesi na mbongo tosombi badesu na badini mutapolina basali programme na mama Justine allez tozwi biloko wana stock biso tie tokoti na motuka tobandi kokende lero totalisi nzela plateau papa mama 4 heures du temps na nzela tango plateau ezaki musika komona ndenge eza boye tekele biso moni bosalika 1 heure de temps bokomi omoni zambo kuna biso moni to bokomi kuna biso bomona ka zamba ngoka wana bozokende comme tu bokende te tout juste na 18 heures juste le 14 octobre to koti na plateau de Bateke
wana na mbula nini na 81 81 toujours tokiti na plateau de Bateke allez installer kotisi biloko bokutaka mpe ndako kuna basalaki annexe moko ya bapapa zola bagronome babanda kofanda na bana mibali ndako ezalaki mpenza te na entrepôt wana batongi yango kotonga mpo batiaki kaka batente mais biso bana basi chambre moko porte moko ezalaki wana biso bana basi nyonso tofandaki na porte donc ezalaka déjà place papa atiaka bilanga ya église bagronome bazaka kuna nde aye komema bino siko na kati donc azwaki esika wana mpo bazalaki na projet ya kosala masango en attendant muke tant tobandaki kokende tabiso toke plateau de Bateke kolona toloni banana banani sikoyo ntango nini wana esili projet papa kolutu azwaki wana ekokaki yango tokendeki vraiment kolongwa kuna mission ake koinstalle biso yango wana siko ntango bokomi na plateau ntango tokomi na plateau tofandi bilanga liboso toke toloni masango mbala liboso namona etendu ya bilanga 54 hectares donc ozomonaki tokandikele tokolona ngo ndenge nini bafiche bafiche basinga bano wana mpona kolona balakisi biso kolandaka na singa nde bayotia wana otilisango kuna otilisango kuna bokutani so esila de bochange siko nzembo ya liboso ozwango ndenge nini epui ezalaka na circonstance nini wana lero wana ntango na bani na kamwa na 81 wana tobandi kokende mais soki nalali na banda komona na liboso na ndoto soki nalali nde biso nakomona naza entouré na baange bakoya bayembeli ngai baza koyembela ngai na sutuki naza ntango mosusu ozomo tookende na baange esika mo ntango tobandi kosakana tobandi koyemba banzembo mosusu wani mo toyembe bango soki ngokoki bake ngai natikali kaka boka ndenge wana nazali komona ngo mingi naza komona ngo mingi sikoyo nayebisi papa nga papa talanga bandoto nga na lota papa lobi ezala mabondeli makasi zala mabondeli makasi okodécouvrir likambo nini nzambe abomiseli yo nde yango wana omoni ke na mokuse moyena mema molai betape wana banzela wana ezaka mwa bapiste ebele mais ndenge olobi ke koyebandeli na ngai ya nzembo nazwaka na bandaka yango na le 12 février 88 date papa kisolokela anniversaire na ye ozwaki nzembo ya liboso nzembo yango koyebisa biso titre nango eza nzembo nini nzembo yango ezalaki glorifions le fils de Dieu koyembelanga ata moke toyoka ata moke bayoka ngo nzembo bon donc glorifions le fils de Dieu glorifions le fils de Dieu glorifions le fils de Dieu alléluia 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 glorifions les fils de Dieu. Merci maman Charlotte Monique tala ezaka maman Charlotte tala ezaka malgré kokola mais la ceinture basson ezaka kitoko mais jusque là maman Charlotte nzembo liboso zwa le 12 février na 1988 ti lelo tokoti 2021 maman Charlotte okoza lo totaliser combien de chansons ozwa lokuta mabe na yesu nombre te oyebi nombre te nayebi so nombre te na banzembo esala mpenza bom makasi okotangela nga ata mibale misato ata 4 oyo ozwa oyebi ke esala mpenza rage bato bayembaka ngo makasi lokwa neti banzembo eza ebele oyo mpe bato bayembaka lokwa neti tontolozi okele yayo mama Charlotte wana mpenza na lelango makasi o Afrika mokili nanga nyonso wana mama Charlotte tangelaka mosusu kitoko banzembo mosusu bino bana jetiki boyembaka donc banzembo yango mpe loko eleki ebele kimie amusu ekoya kaka nde tozokontinue masolo mama Charlotte Ntimba wa solo lelo pasteur conseillère internationale na kati église kimbangiste nalingi nayeba obala obota to mama Charlotte amipesaka kosalela tata nzambe non ngai nde eza boye nabalaka nakokola na ngai ntango nazalaka wana bayaki kobala ngai ntango babali ngai ekomi pembeni mpona kosala mariage église bokilo na ngai boyaki tokepa papa alobi na ngai
tika mwana mwasi na mobali kwa balingani eza mwa pasi tika bango mais pas okendeza ka mwa pasi metata ko bongosa papa ya bonga benir ngai abengi tuyaki pe na mobali yango pamboli biso naki epa naki na bali obotaki bana combien bana 4 basi to mi 2 filles 2 garçons. OK bango nyonso bazali oui d'accord sikoyo mais kende et comme na 72 na qui voyage moko apo tant na fandi wala salika une année de toke Lubumbashi allez pour bana musuku na bota ba Lubumbashi OK siko tant na zongi na ye papa lobi na ngai tant na ko bota mwana mususu wana lobi na ngai mama nazali ka moko na sala na lingi yo zala soki wana papa mfumo longo diangenda kuntima oui OK na posa na ka moko na sala na posa yo zala loba na mobali na yo yakende na ye bongo atika yo na posa na yo ngape na kenda sengi nzela mobali na bi mwasi na ngamo na bali bongo no ngana kenda woti ezala kate simba te et surtout kazaki pe mondimi Kimbangi c'était makambo bino ko comprendre ngote si ngape na ye na ko yebisa papa papa mobali na ngaboyi na ye papa lobi soki ngamo na botaki yo la lingozo décision ba maman mususu ba yaki lisali so ba niko lela keso na tulibongo bazolela nini na yebaki na kota ki na bozindo penza na nini ya likambo nzambe penza te papa regretter ngabe okasu mbande ngabona ye papa albia likambo te mama soko ningo kende bongo ya koduka ngai alinga pe na zo ekomi pona kende na Lubumbashi na yenga papa na nina kende papa lobia abondeli apesi na imai tata zala nayo nazimele po ezalaki soki na fana noki posta na bana na faranja soki na fana mwana ye na nga na mokoto naye kotala papa tak na moso na moni papa zosalisa na ke mwana papa tinga bona ke apesi mbote apesi nga mai nazongi wana magele yaki moke na so yeba kaka papa na biso papa mwala mais siko ndende koyeba nde papa azali nzambe mais nazwi chance pe kaka tokolobela ngo kana émission wa chance wana tokoyokela ngo pona yebaki te siko ntango na évoluer ale papa de ngenda abengisi tata na ngai alobi papa pon tata yo koyebisa ngai na yebisa yo makambo toyokanaka na mwana na yo soki asaleli yango te akoregrete ndenge ayaki na mokili tata sukatana nabalisi mwana nazwi enveloppe est-ce que abi atuni soko zwi mwana wana ozongisi ye na ndako akopola papa lobi te abi tata na nga lobi bo mwasi na mobali baye na ndako batuni siko tosala nini bamoni réponse akopesa te bazongi abengisi bango 3 fois papa lobi papa oyo elingi yo nzambe esala alobi batiki makambo nyonso to na papa sino Kimbangu yo moko ndenge moto ozolinga olobi ke ngonge ekoki yo moko luka ye mama beya epa nazalaki ofandi boye papa sino Kimbangu abimilanga na mire bo ne kotala ye mede fois ye wana moto nazomona ale siko guya likambo siko nanga papa ndenge na musika ngali fona mona papa ngafuna mona ka papa de ngenda na utaki nanga pe omoni nsinsana liboso esalamaka na c'est ton si c'est vrai nsinsana yo ya liboso ya ndaka nkamba nazoye basute entre 76 le 4 juillet ngana miyela kiao tango na ye na kuti ko bazokene nkamba na tikali ko memena bebe na ngana yaki na ye wana mbala moko na kinkamba na ibisinga papa bongisa ngana okene nkamba na kinkamba kozonga na zongi mbali pete na yiko na sinza nzoka ndeke panga na kendeke kuna kinaoluka nde makamu ngunga ekokaki na komi kuna moya ofandi bo iyo ya ye ofandi bo iyo ya ye na moni pe ko moya ko sala isati wana nde ya suivre oyo zonga kisasa Maman Charlotte je sais que au passé plus vie na yo mingi na kati ya plateau de Bateke. Okoyebisa biso te expérience nini makambu nini o marka yo ya makazi yo vivre à côté ya papa Diangenda kuna na plateau de Bateke. Maman.
na fali na plateau de bateke mboka ngo ezaka moke banda ko eza mingi te mais eza mboka mosusu mboka ne ezali mboka bonzambe climat nango pamba ekokani na tout autour ya mboka wana te nakanisi na mokende mopepe papa dange na yebisi biso mopepe oyo eza mopepe ya mboka bonzambe po mate mopepe ezalaka kuna ata na kimpete ata eza te au plateau ata na moi biso bato touti kisasa to finika po mopepe makasi bato bana bauti poto baye bakoki ko supporter malili wana ezalaki ya 82 83 malili moko ezalaki ko sakana te mopepe soki eza kosaloka sa motuka ezoya mboka bonzambe tofandi wana papa kolisi biso na likambo ya nzambe mais naye kozwa likabo wana na plateau de batiki naye koyebaki papa za nzambe pamba te tellement lokwa papa soyo mbango akokutana na nga mingi nakolekisa mikolo te kona sa emo te après 3 jours yeyo aye na ndoto naye kotala yo après 3 jours le moso omona yeyo ta moso omona zunga tobandi kokende eloko emarkanga na mboka wana présence atata nzambe na kata mbongo nzambe na mboka siko ba makambo nini oyo ezekozala ba makambo moko clé o papa Mfumolongo asala na plateau de Mateke oyo viva boye na mus na yo pe ba date nini oyo yebike na date tel papa Mfumolongo aloba likambo tel asala likambo tel par rapport ya mokili pe par rapport à humanité tout entière omoni loka neti bona ko loba boye ngai makambo nga mingi o nga peda na soi peda makambo spirituel pas matin na contact na makasi na papa Dangenda papa Dangenda soka sana mokoto angana sana plateau de Bateke omona ko benga na ko yeba papa Dangenda so salisa abi mama na so salisa papa za ko ya abi mama na za ko ya na ko ya na batu boyi na zo ya ko sala likambo yo déjà moni wana nga déjà c'est na yebi siko tango akomi na nzela mabele ko yo ka mama na komi na nzela mabele dans quelques minutes na so ya alingo kota plateau de dans quelques minutes na so kota. Donc na contact wana ndé loko ezaki na yo alors téléphone wana ngo ye follow pesa kinga ekolisa kinga na côté spiritualité alors biso papa tanga azui biso ba garçon na ba mama na ba tata atalisi biso likambo nzambe na kolo bandenge atkali ko zwa kayete to tableau na bic azo koma boye nde ba professeur ba pesa côté yeso kwa ya telemi ya bani koloba na bino biso nous tozo la alors makambo wana donc spirituellement to koma ki élevé mbala minga bana koloba ki bino élève na motivation bino mozana ngo mikoleko ya boko motiver baninga ezala ta makambo ndenge mokilo ezo ndenge monde ezabo biso papa Dangenda ko betela biso ko lisoni ko ya likambo salama mikoleko ya bouleversement ko sala mikoleko ya donc banzembo kutu ese yemba mato zwa banzembo dans le exemple boy église ndenge bouleversement ça mena église biso to mesure la yango avant tant papa Dangenda kei na 70 na 92 94 changement ya calendrier ya banzembo échanger to la 7 banzembo biso mi baleka kangana papa Bondo batutikala ki kozwa nzembo banzembo na moma wana papa Bondo na yebi dozu banzembo mpe muswa ki Kongo o mikolo kadi tangwa vamba ngadi tangwa vamba no bizidi kangwa mengeti jijila kangwa mengeti nyongena kadi kunima mese mokitula sesaka kiadi omoni banzembo wana voilà siko banzembo ya mawa ya konyonga tango ya kopanzana ekokani voilà alors maloba na papa Mfuma Mbanza bimisaki nazoyoka mawa pamba te na sima na ngai lingombe kopanzana bata mayele tango bakoya bakolakisa mayoba ya kobundisa bana na ngai yango naza koyoka mawa na bandimi na ngai voilà nzembo mosusu nde tenga nazwaki po batiti mosusu ni nango ekimikimi elobi ke mikoleko ya lingombe kozala na koningana
tata nzambe akotanga koya kotala bato babateli malako na ye nde esika akozala na bango asepelisa bango lingombe tozalaki leo séparation te mais bazoloba na bino ke lingombe kozala boye okabona okoki ata kolota te parce que bolingo biso tozalaki nango na kati ya église Kimbangu sokoyeba te ke lelo tokozala baoyo epai bokutani mpe na nzela opesi mbote boye ndeko na yo alati vert blanc me akondima yo te mais alors banzembo wana ntango ezwami tobangi mpe tozeli papa Charles papa tala changement ya nini et puis mbala moko tobandi kozwa mpe na nzembo Noël avant les 25 ndenge mbala moko boye changement ti ekomi na bajuin ekatani albiso nyonso ozongani normal papa de boyemba yango awa te otyelanga yango na bande nakende kotatisa yango bandeko na ngai na bakende tala akende yango kuna ti efale kopesa nzela bokobimisala bino yango oui mama Charlotte nayokaka mingi lisolo moko surtout bino bato bozaki pembeni ya papa Diangenda obobetaka ya mission accomplie okoki kobetela biso tofumwa longo adeklare ye moko na kati ya plateau de batekeka akokisi mission na ye lisolo yango ezalaki ndenge nini mpo batelespectateur bameka koyeba mama lisolo wana nakoloba na mokuse nakoloba papa Diangenda awuti na Kinshasa ye pa na biso na plateau de bateke akuta biso tozalaki na Solem tozalaki na bilanga nguba kosalaka mwa sarclage ya mikimiki wana tomonika voiture ezoya papa tosote toyambi papa pesi mbote papa solo bozala mosala ye na minute moke te alimbala moko papa abandi kokenda tiki biso epa atiki biso aza kokenda ko mosika na se kuna lobwaku moko eza kuna ntango aza kokende totali babia toyebi ke mutalanda ite pa kyosona na tata na ye voilà awumeli kuna ntango aza kokende toki voix na lobwaku kuna ezobela papoye batu mususu bazobengi bazoganga biso lobi oyoka papoye kuna bazoganga papoye mais kote kuna pe bato bazaki te bato bazaki esobe tellement lokwa toyebi na biso bino boyebaki déjà mabomba mi bozaki te alors tanga silisi awumeli na mokuse tomoni papa abimisi mouchoir na ye akangi na nzete azosala boye victoire mission accomplie victoire oh allez papa Kam tanga azosala ndeko apesi siko accepte mutu bato bakoya na bango comme kuna papa de victoire mission accomplie tango papa ye nesengo wana papa lobi mission accomplie wana nga pena utali kozwa nzembo sa mission est tout accomplie alléluia 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 à jamais, alléluia, 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 oh quelle gloire, alléluia, 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 Saint-Esprit, sa mission est tout accomplie. Tant que nous avons totalani na mususu autant ko yeko na nzembo wana. Pas de ni. Babi mission accomplie. Tala nzembo to yeko na ki sima lobi. Te font totali mission accomplie. Asilisi aki. Tango ayesima. Eleki ka mwa mikolo. Biso be mais papa zuya te poani. To bandi programme papa zuya te tamusu mutu moka bebisi. Nzoka nde akomaki ko benda na muke. Po azaki kole na biso. Alobi ke naza ko kanisa mikolo na ngai. Po ete mikolo ko yana bando kozanda bino mingi susu te. Wana zo préparer déjà départ na ye physique. Bino bozo ye baté. To yitu lele ma papa mikolo bele papa sali emo pituzo ya te. Habité likambo ezalité. Naza ko kanisa ka mwa mikolo na ngai. Pamba te mikolo ko yana na kozanda bino lisusu mingi boyete. Po asala ngelo kwa ndona pete abenda ne pana biso pour ce qui moindre mouvement donc ma bonne délire les kana place on a
soki bobandi yango penza botata zate oh kasi yango abandi kobendana voilà boso akosala biso parce que tozomona eso aloko tomona ko mpe lokwa kamo normal siko soki toye mona kuta lotali papa wana zomi kandi mais na ndoto na nzoto boye bandi kosalaka mwa mission na ba vision boza na ye tout le temps alors sikoyo na maleme si oyo bango bayelaki bango bakokisi yango. Maman Charlotte na ndenge toyokaka kaka na bahistoire balobi même demande pardon oyo église kimbangiste esalaka le 24 décembre 1992 bino déjà na plateau bozwaka programme wana bien avant okoki koexplike biso ezaka lolenge nini oyo bozwelaka programme wana ya demande programme nyonso tosala na demande de pardon ya Adam na Eva demande pardon Adam et Eve biso tomisalelaki programme wana plateau de batiki ntango papa aza koya azobetela biso histoire soki tosengi bolimbisi te ekozala na biso pasi soki tosengi bolimbisi bakoko na biso te tokozonga susu na bowumbu susu kaka ndenge na mama Justin akofanda bitete papa lokola azoloba likambo ndenge alobaki na biso soki aza koloba likambo eza mpona bato ya mosika mpenza te pembeni mpe soki alobi likambo to likambo moko eleki na place wana akolinga teke bolekisa yango bolekisaka te pamba te soki bolekisi tata na nga soki azwi yango likambo ifo esalanga soki likambo esala mbala moko bolandela yango ekozwa programme mama Justine fani bapusi programme tokosenga pardon ya Adam et Eve lokwa biso tozali na kati ya mboka oyo eza mboka na ye biso tosala programme tosala tozalaki na programme ya kobanda ntongo ti 12 heures soki epai nyonso okendeki mosala so babeti ngonga ngengengengenge oyi na 12 heures wana tozwi eloko ya kolia soki ekomi 14 heures soki oliaki te wana ntango tie eloko na monoko te 14 heures wana biso nyonso twale tozwi nzela na 54 yango eza nini 54 wana eza hectare 54 hectares esika tobandaka masango alors nde bozalaki koesala programme baprogramme na biso mabondi eza lokwa neti mwa 4 km mo d'accord aleki mwana tokiti kuna mabondeli osenga likambo tata likambo ozoloba na biso boye lisumo bakoko na biso boye biso mpe toza bato mwindu donc ozomona deke yo nyonso ntango papa azoloba na biso yango tozoconga na bapriere ale mama Justine alobi te tokosenga yango pardon bazwi likanisi batindi fleur tokosenga yango boye kaka te ifo tosenga pardon ya bakoko na biso Adam Eve biso bato tofandi na moko batindi bayi kosomba fleur moko baya kosomba fleur mokolo yango mpe nazwaka nzembo oyo tala ekiminga mbala moko mpe soki eye nakoyembela fleur eye mama Justine afandi tona mbamutakambo babi na ngai mama totango tokosenga bolimbisi yo kozwa maloba ya Eve papa José Nissan ya kozala Adam siko nakoloba nini abi kota zamba senga nzamba espere tofandi azwi programme oyo na bundi na ngonga moko te namoni makanisi ezoya ale ntango tobongisi eloko yango na poko wana toke na poko papa lobiki ya koya mokolo boye biso deja se tomikendeleki na zamba papa José Nissan alati sac akangi boye nga na liputa kaka yanga na kangaki ezalaki na kati ya baprogramme ya nzembo oyo ndenge esalamaki ke ya liboso moto afungolaki libondeli ezalaki mama Kiwa afungoli libondeli bati nzembo wana ya moto aponi natangi mokanda nzambe nzembo bachange nzembo kaka ndenge wana ti papa José Nissan abimi ngane yaki moto asuka nga sikoyo nakoti na kati ya zamba na fleur na ngai nabimaki nasalaki role ya mama Eve ye nde moto abandaki likambo sikoyo na nzembo wana ntango baza koyemba nake na kati ya zamba naza koya ntango nakomi kaka pembeni ya baninga mbala moko bana nyonso tu bakwei na se pi
Papa sauté. Papa sauté sima. Témoin, papa Kalangouila. Et monsieur Sali. Na suis maloba. Na sengi. Ndenge mokili za. Oye basu maloba ngote bambule bele. Bambule bele. Wana kanga na fleur. Comme ezaki eloko moko senga ki amolimo voilà. Kamo ba crèche ka mikemi kende mdizali. Na ndimi kenga mutu na bebisaki. Na okisinza mbe soni. Mokili la kami mabe na likolo na ngai. Siko lokola nde mokili la kami mabe. Mais na moni e mabele moko eza na lumière moko. Esika nzambe asopaki setso ya makila na ye esika oneza buli bongo lokwa neti ngando kwa naza bosuku na belele nzambe akoyoka ngate na fleur na ngai na belele papa mama na ko kanisa ni na ngote do suka mutete minga na gangi kaka na baniko yela makolo na kolela na makamusu tu tango na komi kamati fleur na pesi papa tango na pesi papa pe na kwenda si na kata zamba wana papa izakelo msusu nanze bona tata tanga zuni boneli tata na yaki sur le shampoo ta sala dikam afanda tala mwana ngai enfin mais banda lelo na maloba na ye Adam F balimbisi mais il faut te senga pardon mokili mobimba pa mate lisu mwana etambola monde mobimba mais mokolo boko senga bolimbisi wana bino bana plateau boko bima liboso siko to fande na ko bana plateau boko bima liboso na kasa nde plateau mobimba bako meme mais ngande mtu nazo ki chance no yoki na plan nkapa tanto ki congé kuna papa mfuamba nzalobi bamusuba kenda bamusuba tikala na ngai baponinga na tikala na nombre bana voilà to tikala yango lesika tanto tikala ki papa yeko pesa ngai programme ya demande pardon au puto to koma na date wana to bani ko sala ngona kampo bani ko sala ngo ti événement ne ya ko sala e bandeli nango tango ba mama Marguerite ba kutuko ko sala cérémonie kuna bani ko yana ba papa wa ntunga sa biso no so na sima ko e bandeli na yoka papa tukembosi abengi tusengi mama Charlotte aya kufungula libondeli tangu na telemi image wane ye ya papa fumalonga lobaki bino ba osali boso mama nzamba bongusela msoka mama Charlotte to komi kokoma vraiment na suka émission na biso parce que to tikali na minute moke expérience nini oyo za nango tikala nango ya kitoko na lingomba na ya mabe oyo tikala nango tilelo na lingomba eza nini yango za nango ya kitoko na lingomba na souvenir nini ya kitoko na souvenir ya mabe na koloba mauvais souvenir na kati ya lingomba souvenir ya mabe oyo ngana za nango na lingomba ya séparation ga libote santo ndenge kabwana eloko dona koka kondima te niveau to komi nango 18 ans séparation eloko ne soit kanga makasi séparation na 18 ans ezalaka te mpona bino bato bovanda na mfumu elongo likambo ya bokabwani oyo yo na ndenge na yo en tant que siko nazotuna mama Charlotte likambo wana eza na ba impact nini ya mabe na mokili ya bokabwani oyo eza na impact moko ya mabe na ndenge nini pamba te liboto na soki esangani esika moko eza lokwa nzoto papa songo bango eza force nyonso ya kokangana mais siko séparation oyo ebendi nde passe na monde mokolo mokili kodécouvrir ete passe oyo toza komona mpona tia likambo oyo nayebi te so tokosala biso ndenge yango nde tobondela makasi tata nzambe liboto esangana mpo mutu mwindo nde nasepela te mama banda tobotami mutu mwindo nde nazwa esengo te mutu mwindo nde naloba te mutu mwindo nde nazwi inspiration ya grave boye te pamba te baninga se bazwa kar na bango me biso bato mwindo te or papa lobaki na biso
tokoseka papa kisoloke natunaki yo mutuna ya bapromese nini oyo nzambe okimaki yango moni sikoyo bandi kobimisa gwa mama Charlotte yebisanga sikoyo bapromese oyo nzambe aza nango mpona mutu mwindu omfuma longo atika mama mutu mwindu akozonga na esika na ye na esengo mutu mwindu akodirige monde mokili eza ya papa Simon Kimbangu mais eza na condition to kaka boye alamuki kaka dirige monde mama kasi yango balobi na biso ozala na mibeko te pamba te eloko wana ndenge papa akoloba bana na ngai surtout na bamama ndumba bobatela mibeko na na posa bokiti eloko tata na ngai awo na mokili bakowela bino lokola mapa mokili tange kososola mosusu ayembango abi na mbongo na ngai nalingi nazwa kaka mwana papa ndenge na kolisi na likambo ya nzambe mokili koya papa te biso kutuna plateau de bateki papa lobi na biso aéroport ekotonda na bavion bakoya koluka bamona mboko mboka oyo nzambe esika nzambe azali esika nzambe ville ya motema ya papa ya ngenda plateau de bateki mais soko tali mboka ngo ndako mesa tina te na bomoto bosoko tali yango tina te mais eza na mabomba mi ya kitoko ya makasi ya nzambe atie na kati papa te ndenge azalaki soki na posa papa na baniko na luki esika na yembi na bengi papa koya solo liti ici mama Charlotte nalandi ndenge obeti lisolo na yo kobanda bomwana kobotama na yo parcours na yo na kati ya lingomba oyo ya papa Simon Kimbangu lelo okomi pasteur et puis conseillère international oza na sentiment nini na kati ya mosalo ya tata nzambe sentiment na yo pe par rapport ya ba responsabilité o bapesi yo ya kodirige kokamba batu et puis mateya na yo ndenge oteyaka maloba na yo kosunga na yo bandimi esalaka yo sentiment ya ndenge nini mama na ngai esalaka ngai sentiment makasi pamba te ntango nyonso tu papa ndenge nazoloba abi mama boencadre bana boteya mokili motivation bino bozwi bokomotive baninga na mikolo ekoya bokomotive bokopesa baninga iya likambo biso sombi yango te tellement lokwa mabondeli makasi et puis eza eloko nzambe nde mutu apesaka eza bazwaka yango boye te pamba te ne toza wana mutu na mutu ana ndenge na ye mpe toza bango nyonso tu baza ndenge ya ngai naza te mutu na mutu ana forme na ye neti ngai mpe ngai naza mpe na forme oyo ya ngai makambo oyo ngai nakozwa bamosusu bakozwa bongo te oyo baninga bazozwa oyo ngai nakozwa te ngai na niveau na ngai oyo ngai nde na évolue oyo mama Charlotte lelo so totali la jeunesse na biso surtout biso nde toloba nde toza na mokoto bana oyo babotami o peut-être tango église ekabwani baki na ba 5 ans 6 ans lelo soko tali bakomi na ba 20 quelque baki na ba 10 ans peut-être tango tozaki ensemble likambo oyo bayebaki yango penza ndenge ezalaki te mais soko tali bana ngo o bazokola bilenge na biso bakoma kozwa likambo kaka neti ayaka ne mususu ka pona miziki so babeti miziki mwana ye azosepela azodenda donc le reste azozango neti liyo to moko boye mais bino boza parmi batu oyo bo travailler na papa Mfuma Longo papa apesi bino une ligne de conduite apesi bino éducation boza na limemia oyo bino boza nango pe ndenge botambolaka par rapport à église Kimbangisi mais ba jeune oyo bazoya lelo mama Charlotte nazolinga opesa bango mwa toli muke po bazwa likambo na ndenga monene nango oyo papa Mfuma Longo apesela bino yango po bameka kozwa conscience na musala ke musala oyo eza musala lisekite eza musala penza soki otia yango na solo nzambe mpe akobakisela yo eloko oyo kosala yo ozala mutu monene na kati na lingomba juste na mwa minute muke parce que ngonga na biso esesi merci mingi mama malgré ngonga esekei mais eloko nga na koloba na jeunesse oyo etikali or que jeunesse yango wana mpe eza na makambo pamba te 5e génération eza te tata biso ozwaki chance lokola neti échantillon bakolisi biso na likambo po ete tomotive baninga na âge oyo ndenge na jeunesse wana biso mpe bana biso mpe mingi bana bano batozala na bango na plateau bamosusu baki 12 ans bamosusu omona 15 ans
mais lelo bakomi ba grande fille ba grand garçon et le binango ke bino boye sacrifice papa a expliqué alobi nkolo yesu azalaki na sacrifice na aki prisonnier na molimo na nzoto aki libre po azotambola na ye papa Simon Kimbangu azalaki prisonnier na molimo et na nzoto mais na molimo azalaki libre mais bino bozali prisonnier na nzoto na molimo sacrifice na bino eleki bama mikala tout baluki totala ni biso no surtout alobi botala ni bolingo lobaki papa lingo loba nini oh to bangi alobi naza koyebisa bino mokolo sacrifice na bino ekosila na yebite bayeba kokanga motema bakomi na suka balongi monde alors ce que totali et de loko papa lobaki to komi siko na moment o bozo poser nga question yango na otala sana ba jeune yango na lobaka mingi na ba maman yango na lobaka mingi na ba jeune nzambe alingi kosepelisa biso to komi na biso na suka batata bazo loba voilà ce qu'on suit qui jeunesse au memeli yango o ko zapi le foot ndenge jeunesse côté na bozo ne pas matin mamika à l'âge de 12 ans ayamba ki loko nzambe afandi nango musuni nini nzambe sala ki yenango yango na poser question mamika na niveau mboka molimo nzambe kiteli ko na bateli kamona tina suka comment pas biso makambo eze belé sata bimisi makambo sur ba Facebook oluka eza eloko ngo pe ko bika ezaka posa motema olingi o se faire voir na mokilike yo la jeune okuzwangote mingi tokendeki na mboka na musuba mutabota mana plateau de batekasa te biso nous soza bana chassa bakabola kinde biso tanto comme kuna papa za ko yikusa biso bana na ngai natiki bino na maboka tata na ngai natiki bino tata lobi bokunda nzoto na botambola boye nzoto bokunda bolata nzoto molimo tant malobo papa zo loba ya nguya ozwi yango tata salisa ngai na kosala nini po ete na pesa nzambe sengo nzambe akosalisa soki papa lobika likamoko ya ndingo te ko tika lokoti zamba papa nasala ndingi nini pona nini nga posa nzoto ezosala boye mais papa tanga ko ya yoki libondeli wana tanga ko ya baniko la exception bien bana na ngai satan koko na biso tanga zalaka na ni soki satan ya lobi ole fata akokoya kuna musika bino peso bomondo lo ba fata satan benga tata nzambe akoya kosunga yo okomona ko effacer yo posa na nzoto nyonso ngana zana posa bino bozala ba saint bozala ba saint yango na papa ko yekusa biso yango pesi ko tozo pesa kana baninga na ba jeune jeunesse o iza ya tango esingo bana nzambe baza mingi ne bazolanda loyenge na bato batata bazosala tout pour bapesa biso goût ya likambo mais jeunesse kolanda nini n'était pas maté retard eza lisusu da temps eza lisusu te. Merci maman Charlotte. Nakanisi tokomi na suka ya masolo na biso mokolo lelo bino bato bozuli baku ya kolanda biso na kati na télévision na biso lelo toyambelaki bino bongo mama Charlotte Ntimba wa Solwa o azali bongo conseillère internationale na kati na église Kimbangis na biso bana 26 tobengama na mokoto 87. C'est vrai que peut-être émission nyonso œuvre nyonso bato basala kezaka na imperfection nango bo tenir biso rigueur te tokosenga kaka mituna ba suggestion et kosala ke to améliorer mbala sima po ete toko kosepelisa bino bato bozolanda biso tokomi na suka émission na biso botikala malamu surtout bolanda biso masolo papa Simon Kimbangu pamba te papa Simon Kimbangu soko olandi yango na botosi mingi ndenge mama Charlotte auti koloba botosi mibeko kolingo misala nzela na yo eza ya kofungwa mapolele mbote ya mabota na bino tomonani mbala suka au revoir.